Visite nanga ezali ya koya ko finaliser ba démarche nyonso mpona décaissement ya mbongo nanga ya préparation mbongo ebimi lelo tellement que eza l'état il fallait kosisa ba document nyonso mpe kosigne avant tozwa mbongo tosala yango akomi jusqu'au point mpona kokende mare te naza déjà concentré mpona combat devoir ezaka moko natika kopola te nakende toujours mpona koforcer malgré on a qui est retard, mais les excuses, on a qui se préparer pour bon et bien déjà raison exacte. On a déjà se préparer puis qu'on gagne combat obligé. En réalité, Makambouana Nyonso, les autres qui n'ont pas cascade. Parce qu'en réalité, un boxeur, net ils ont arrêté mon ministère des Finances. Abimisa Kiango. Batlet nyonso soki neti toza na bakomba bapréparation tokoti si na ministère ekokende na chaque athlète na compte na ye biso tokopesaka barépartition oyo cet athlète ifazwa bwazwa bosiko bakorépartir yango na compte ya mutu na mutu mais oyo ya Martin Bakole azosala makambo na ye na ndenge na ye sa koconstitue fédération sa koconstitue ligue ya boxe professionnelle. Bon tout banano départ ya makambo ndenge bandaki na niveau ya ndeko na biso Bakole azana un sportif mo ya munene déjà le rozo bunda déjà na bayoka na ba niveau na ndo déjà si je me trompe pas cause à la 14e mondial comme on a déjà ndenge azaki de ko lela ote azana combat faut ba pesa mbongo donc déjà ngata qu'un sportif ça la ngano bien té. Mais salibiso pasi comme ande quasi $100,000 à mati likolo moto ti akena aéroport ba scordete ni ba gardité $100,000 akena ngara boy au lieu fédération de sala musala ya ko réserver hôtel naye ya ko foot assurance naye et logement ni sika ko zala il fallait pas la compagnie na ba membre fédération mais comment ko 100,000 akende ye moko et vraiment normal ngana moni bandeko na ba uti kanawa oti kana Algérie ba futi ba billet bango moko bazanga ba mbongo ba billet gouvernement pesi billet te misu ba futi ba billet bango moko ba landi équipe kolanda bazaki na ba visa bazanga ba mbongo ba billet te makamba bongo zo sala malamu te tomoni stade de Martin ndenge komi étant na ngoni ba bombela biso na kati ba la biso bien mais à l'intérieur to monde des alaki mais 100,000 € ça pe musala mususu munene wana na mboko. Martin Bakole ndeko na ngai oza congolais tala nombre de Congolais au baiki au yamba au jour au tchaka matambe na oyo matambe na yo na République démocratique du Congo. Ça fait très mal. Oui, tout ça ba jaloux na yote. Mais il faut kolande là parce que aux boxeurs professionnels. Un boxeur professionnel atambola ye moroté. Na catégorie ozali 14e boxeur mondial. Et là, regret à ma casse, il y a Motora Bakole, tout le monde est Israël. Israël, oui, c'est un journaliste. Mais, il a évité de jouer le rôle de manager. Ce qui n'a ni de Bisso, Mike Tyson, de Douglas, ça veut dire que Tyson au Bunda, ça veut dire que non, à une équipe, mon médecin, nutritionniste, ça veut dire que non, oh, de monter la tâche, de monter s'occuper de ma finance, donc. Site web na ye mamune nyonso donc ye azara wana pona ko signer a signer mbongo kuto mona te aura ka non ke mbongo mo ekota ki c'est tout mais ko mona Bakole ko 100,000 balles ko sima na maboko ba chaso na mushashino donc tout le monde on vous met à passe na gouvernement pe baki censé ba yi ba komba wana pe ba afficher ba congolais ba mona réseaux sociaux les communes ngo partout fallait ba afficher ba congolais ba ke kombo ezala mukolo boye adversaire na pe publicité zoleka. Parce que le monde est évolué, tout le monde la publicité est divertie, et même affiche, il faut ça là. Mais tout le monde y a ngoté. Vraiment, il s'allie pas, bah qu'on va pas souffrir. Nzele zate, mbongwani ko bongsa mo nzela, nzele zate. Mais biso oyo ligue ya boxe professionnelle. Oyo to yambaki e koyana e ya liboso na mboka etaki abundi etumba ya te ezaki ligue na boxe. Atikeli bino combien? Atikeli bino combien? Nenga 100,000 bongo. Ata 10 fois au katana tu est-ce que yo ko bake atiki ndenge nini parce que est-ce que ye tanga kenei ko zwa mbongo na azaki accompagné par personne batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko les
grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Président Flori, bonjour. Oui, bonjour. Bon, président, Torolingatos à la bilingue un peu. Ils à la lingala na français. D'abord, tu as dit que yoza président, il y a Box, il y a République démocratique du Congo. Et ça bon. Et ça bon, Eli. Ok. Président, tout le monde qui arrivé, il y a Martin Bakole, aux qui présent na staff technique na Mobimba na aéroport international de Njili. Et si ka oyo oyamba ki boxer moi na mboka Martin Bakole. Mais tout le monde a vidéo moro etamboli, il y a Martin Bakole oyo azali ko déplorer fédération azali ko s'occuper na été même sika ya kolala. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre Martin Bakole et puis na fédération? To banino nous wana avant to koma na mambasa 1000. Merci pour la question Tuningai journaliste. Ngai je me présente dans président il y a boxe professionnel Eli. Il y a RDC Mobimba, c'est M. Flori Movoto Mobutu. Mon biloko l'équipe pour la Martin Bichon en réalité, tous a déployé en plusieurs fois. Pendant 4-5 ans, tous ont déployé par système il y a vis-à-vis la fédération congolaise, au président actuel, avec Boma Box, à niveau moko. Toujours comprendre avec Obama Box na niveau moko où est normal to déployer à tous les plans, même un ministre en plusieurs reprises yo kanisi ngai na voyage qui na kela poto na signé contrat na ela ba mindele awa ba monsieur Pascal Talki ba nini tout poto sala nani ya makambo ya boxe mais ministre ayamba kibiso après si biso ba promesse jusqu'aujourd'hui et là comment côté salemi projet en est na mai nazwaki mikanda il y a 12 provinces sous le patronage à président de la République la salle de ce on a 2 ans avant que tu ba Martin Baya tu qu'on doit signature il y a directeur il y a cabinet à chef de l'État OK donc il y a 12 provinces on a pour ça la recyclage il y a ba athlète parce que la Congo tous a ba athlète par talenté et belé. Mais niveau de la fédération congolaise de boxe, ils ont bon. Au moins, les Martin Ayaki, même la fédération Ayamba qui était. Ngai ligue de boxe professionnelle, na équipe nanga mo comité ngai. De ça les sensibilisation de Yambi Martin. Martin a commencé depuis 19h l'aéroport. Martin a eu comme à 22h. To Yambi et to sali carnaval qui ça petit to comme à hôtel ya Zalaki 1h du matin. Si to tiki ya lali lobi toye banin to bongisi ba contact union sur Martin. Mais makambo comme koleka awa to comme komona lokola boxe congolais et comme ko partenir na 2 personnes. Junior Maka 3 personnes. Junior Maka Martin c'est la toute première fois Zambon. Na yo na comité na ye bango le baza censé ya kolia ka mbongo ya l'état ligue ya boxe professionnelle na plus de 100 et quelques boxeurs oyo ba ceinture na bango ba champion d'Afrique ba champion du Congo ba ceinture na bango était na tapis vert ope ba robeta bakole oui bazali oyo ba koki ba bon boxeur mais biloko nyo se kei na ba tapis vert ba ceinture na bango musu azui na Afrique musu azui presque na banane ebele mais ekei boye parce que toza na appui ya gouvernement te ministre na biso eza jeune na bango basalaka ba biloko na bango lokola eyebani Martin Kutu c'est la toute première fois
baservi ye na nani mais Junior Makabu ezalaka plusieurs fois ezalaka kaka ye na ye. Junior Makabu nde grand frère ya Martin Bakole. Oui, grand frère Martin Bakole. Ok. Ye de Junior Makabu. Mais en dehors na bango toza na ba boxeur epele ba Jokito ba Maro Sadiki ba Besengande ba Beberiko Makangila Beberiko Lukumba Mbujimai banini ti champion touti ko perdre des champions. Il y a 2 ceintures d'Afrique. Aouti ko kufa bilimbe seku pour ba organiser combat, ba rapporter combat, pour te ba signaler ba athlète, ba signaler été athlète na préparation toujours azo continuer. Njoka ba si ba arrêter ki combat ezali soute. Ba eko tout athlète na nzela, athlète a kufi sur place. Oh là là. Comment ni to déployer biloko na tous les plans, mais to éviter soki eza kokende no tokomi kutu mikanda ministre kuta komi à répondre la fédération congolaise na boxe. Ministre la bina sport ezalaka nani? Serge Konde. Ah ok. Auto tu raté chan na ye hein? Hein? Auto tu ko raté chan hein? Oui, wana Serge Konde. Ok, na lobby boy président. Na lobby boy ba la biso de partout to lingi to yeba parce que to yebi ndenge nini ba boxeur professionnel bazalaka. Tomona ba bitumba ba Floyd na ba Marc Gregor, tomona ba bitumba ndenge batu ba Miza champion azo ba plus de 200 millions de dollars. Eza na boxeur OEP ayaki ki na senga ki soutien bon na ebité soki okutana ki na ye Christophe Mputu. Nakutanaki na ye Fiston Mputu asengi soutien tosali ba procédure pour que ministre Ayambaye a introduit dossier rien tilelo. Nanenge Fiston akei esali kaka boye. Tosali pas ministre, ce que tosali pas ministre Ozong Sabino et pas président fédération. Et tant que na ba loi la biso ngai loka président ligue. Akoki ko signer contrat na boxeur te. Mais pas na biso président fédération pour que a activer akota makambo na yo. Il faut signer na ye contrat et tant que ya comme manager na yo. Et tant que pas la biso za incompatibilité existera te mais hier azo sali là. Ndenge za na Martin Junior Makabu c'est son boxeur aza boxeur na ye. Boxeur anani? Il y a président de la Fédération congolaise de boxe. Comment nani? Président na bino nani? Ilunga Luyoyo Ferdinand. Ok. Et tant que na balwa la biso ekoki ko salima ata mukolo moko te. Yo moko président, yo moko eza te tobenga ngo e compatibilité ko salima. Oui. Bon, président Flori, Martin Bakole azali 14e boxeur mondial. Ya ba poids lourd. Comment na boxeur ya munene bongo lokola Bakole aye Kinshasa azali kolela. Bitumba oyo abundaka oto yebi que abundaka na Tony Yoka. A gagné combien? Mongo ezala combien oye a gagné? Omoni en réalité na koyebisa yo, omoni ndenge ezoleka na kati ya mboka na biso ce qui n'est pas normal. D'abord, biso ndenge toza boye étant que président ya ligue ya boxe professionnel. Je me s'occupe seulement na ba boxeur professionnel. Neti ba ma. Baza ba boxeur na ngai. Si ko problème pour arriver za nini? Parce que omoni lokola administration eza les mêmes. L'administration moko changer te. Eza na FECOFA, eza na FIFA, bani administration eza moko. Mais bato baye ko travailler na biso bayebi que c'est que l'administration te. Ndenge eza na boxeur congolais partout oya kozala na moko oya azali. Soki a gagné nani moko kimaboko pare ya gouvernement congolais ezali. Bakole siko ayaka na combien? Martin Bakole par gouvernement ezalaka combien? Totikala komona ata 1000 francs ya Bakole. Siko akoya nango ndenge ni parce que asalaki mbela na ye c'était prévu président fédération Ayambaye. Bani président fédération atikala komona na te ata comité momba fédération emonana te. Biso ligue ya boxe professionnel nde tokindaki koyambaye toyambi toye na ye tina hôtel ya azalaki. Président Flori, motuna mususu ezali boye. Comment na Martin Bakoli koya na ministère pour na rozwa $100,000. Tomoni ni accompagné na yo président o tomona ka otango ya rozwa na aéroport ni na manager. Est-ce que boxeur professionnel pour azwa mongo, il faut azwa mongo en espèce
to il faut ba virer na compte bancaire na ye, to il faut présence ya manager to ya fédération. Nenga nini botiki Martin Bakole akende na journaliste ko kende kozwa $100,000. Journaliste a représenté nani na makambo o etali fédération. En réalité makambo wana nyonso ezokende na ba cascade. Parce qu'en réalité, un boxeur, net eza na arrêté mon ministère de la Finance. Abimisa Kiango. Batlet nyonso. Soki net tozana ba combat, ba préparation to compte ici na ministère et ko kende na chaque athlète na compte na ye. Biso to ko pesa ka ba répartition. Oh cette athlète il faut zo bosko ba ko répartir en na compte ya mutu na mutu. Mais oya Martin Bakole azosala makambo na ye na ndenge na ye ça ko constituer fédération ça ko constituer ligue ya boxe professionnelle. Fédération c'est tout à fait normal parce que tango ya lelaka asengaka bango pe basungaka ete wana malheureusement akoki ko contacter bango te mais biso oyo ligue ya boxe professionnelle oyo toyambaki ye koya na ye ya liboso na mboka etaki abundi etumba ya te ezalaki ligue na boxe. Atikeli bino combien nenga zwi 100,000 bongo ata 10 francs okata na toye esiko yo koloba ke atiki ndenge nini parce que est-ce que ye tango akendeki kozwa mbongo na ye azalaki accompagné par personne biso tomoni yango na ba réseaux sociaux tango ya kolela atindeli biso yango na ba groupe tout ketala problème na nga naza boye atindeli biso mais tango apercevoir mbongo atindeli biso lisusu te. Est-ce que bitumba oyo ye il faut abunda eza confirmé eza ya solo ekozala quand tolingi tozoba précision mbongo ba pesele pour na 100,000 wana akende ko défendre mboka na bitumba o ezoya bitumba ngo eza mukolo nini parce que normalement bino fédération il fallait koyeba ba calendrier ya ba boxeur na bino professionnel calendrier ya Martin Bakole eza mukolo nini bitumba ngo eza quand toyebi calendrier ya ba boxeur professionnel nyonso na semi professionnel oyo baza na label na biso tout batindaka parce que biso nde tomolukaka banani wana totindaka yango na boxer nyonso aza libanda aza na nini oyo azobunda batindaka yango na ligue ya boxe professionnel amologi yango atinda yango na boxe serek eza na badate oyo ezali mais ya bamartin tozoyoka kaka ndenge azoloba est-ce que sikoyo ndenge ye aye azwi mbongo na nani ya leta est-ce que andimi ata amema ata 2 personnes 3 personnes na compte ya RDC pour pas que nous soutenir parce qu'il a l'argent. Ake mora kendaki na moto. Pourquoi pas pe ministère escorta qui est mutaka etambola na $100,000 bongo na mushashino azokende na moto. Tandis que na aéroport toyebi ke plus de $10,000 ebimaraté. Est-ce qu'on a dit $100,000 en espèces? Na ebité soki azalaki escorté te pourquoi? Si quoi en réalité tozomona kaka baka wana obiso to déployer yango wana eta ke na bambongo biso to banda ko senga toza na agenda mobimba ya ba boxeur champion des bons boxeurs oyo bazawa na kati ya Congo to senga même mbongo ya banani parce que ba boxeur oyo bazwi ba titre wana eza awa na RDC ba msu bazwa na ba Zimbabwe ba Tanzanie ba Afrique du Sud ba nini tubaye awa ba présenter nga présent mon voto ba sentir mais na ebisio soki to katia nazo tindela yo nani moko la sala ki yane otimeli nga na WhatsApp ouais on a bengi on appelle normal ouais oui nazo tindela la WhatsApp oyo to sala ki nani ya ane mobimba ba boxeur baye c'est tout mingi ezaki ba oya ba champion du Congo baye na ba sentir na bango banini basali moi bango moko ba boxeur basali baye ko pesa nga yango président tala ndenge to sali ba président Flori oroki koloba nini mot de la fin na ministre na ministère na bino et puis na ba konzi o bazo diriger. Merci et là on a la koloba mot de la fin exacte pour la soutien toujours continuer. Il faut y appeler na plateau awa to sola yango face à face. Ministre aza jeune lokola biso. Mais en réalité tozomona biloko mosusu biloko balwa mosusu même azopesa bato ba exécuter yango te. Biso vraiment tozo déployer nani ndenge ezoleka na niveau ya boxe na mboka na biso boxe ezo marché te boxe eza ya kokufa mpona biso badirigeant nde tozoboma boxe na niveau ya fédération congolaise ya boxe
banini makambo eza te yoka esi ba boxeur ndenge baza boye mbula mobimba tango mususu babundi ta mususu komba po mibale est-ce que ça peut se faire non ekoki kosalema te ekoki kosalema soki mokete bozondima kaka ba boxeur oyo bazobima libanda parce que boyebi ke boza na bato na bino il faut babimisa bango baakompagne le bavoyage wana ozala combien de dossiers oyo eza na ministère ti lelo no barépondre te papa tuna nazoyebisa bana ministre akota ti lelo dossier moko te ya ligue ya boxe professionnel atikala koservi biso te ata $1000 te même bakomba nyonso na oui je te dis la vérité même bakomba nyonso ngai lina boxe na organizaka mbongo na ngai moko propre sans sponsor sans quoi etake biso na kata mboka na biso mpo tozala na basponsor ebele tozala na bamanager ebele tozala na bapromoteur ebele parce que ligue ya boxe professionnel eza l'état mais ntango biso moko l'état ntango nazokamwa namoni yango na bilili ndenge omoni martin atindeli biso bilili ke mbongo na ye akotisi c'était prévu bafuta tozwi yango topandi yango na bagroupe bakola roule bino olingo olobake bakola roule bino akoroule biso te po eza mbongo na ye moko mais il faut ayeba quand il y a un problème nous tous tozotia maboko mais ntango ekomi makambo ya mbongo base retire etake na mbongo wana le ndenge toza boye ata ring eza te ring ezalaka combien président dans les $6000 bwana ring mbokoyo nzambe je te dis la vérité avec 6000 gars ya pamba $6000 on a un ring professionnel mais président banda kota ya fédération ata ring moko akota te tanga akoti siko alobaki ke asombi ba ring na 2018 alobaki asombi ba ring ezoya banda ti 2018 ti lelo masu etoboka na nzela ata eloko moko eza mais bazopercevoir bambongo de gauche droite parce que soko omoni ya marke ebimi 100 000 biso osala babudget mosusu ya ba 1 million ya banini mais ata 100 francs ebima te. epesi pasi merci beaucoup président Flori na bandi ete tokozwa yo sikoyo prochainement yo moko ozala na plateau o expliquer biso qu'est-ce qui se passe na fédération en boxe nini ezali koavance te merci d'avoir accepté cette interview. Merci nga mpe na remercier bino etanke bapandisango bocontinue tisi na kosala mais nazotindela yo tindelanga tout de suite merci beaucoup. Nous aurons un ring et ça l'a raté. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, chers téléspectateurs, c'était le président de la boxe. Il a expliqué, Monsieur Flori, merci d'avoir intervenu. Boende, il faut intervenir. Martin Bakole, Ndegonanga, Oza Congolais. T'as le nombre de Congolais au Baïki au Yamba au jour au Tchara Matambe na Oyo, Matambe na la République démocratique du Congo. Ça fait très mal. Oui, tout ça va jaloux na yote. Mais il faut qu'on l'ande là. Parce que aux boxeurs professionnels, un boxeur professionnel a tambola yemoroté. Na catégorie Ozali 14e boxeur mondial. Il y a monde, des attaques au monde il y a toute chaque année République démocratique T, États-Unis, Angleterre, partout. Donc il y a bongo na Florida bio. Nengoza bongo na Marc Gregor wana ayebio. Nengoza bongo ba boxer tout ya monde banda ba yebio. C'est la honte pour la République démocratique du Congo de voir un grand boxeur comme Martin Bakole à pleurnicher sur les réseaux sociaux. Si qu'on place Tony au cas aller au lobanini, alors ba que ah muto pena ko isanga o gagner ngai azolela ba 50 000 ba $100,000. Parce que babitumba oyo bino bo bundaka ba ebotu wana bo betaka ba épargnera ba 200 millions ba tchaka ba 100 millions ba 50 millions. Sikoyo oye na mboka, oui mboka il faut émettre la main dans la pâte. Mais regarde la bonté na ba vidéo quand même. Et puis ceux qui ba repesa yo mbongo ba repesa mbongo na maboko te, oza professionnel, sportif asimba mbongo na maboko te. Oza na manager, oza na équipe mobimba, opesi équipe na o valeur te. Ba filmer yo ba pesa 100,000 na maboko, c'est pas professionnel parce que on a besoin de bâtir notre pays plus beau qu'avant. Parce que yebisanga yoza ambassadeur.
Aux un passeport, n'enge morona ba bisote. Tu représentes la République démocratique du Congo partout où tu es. Ba monyo likolo ya moto na 100 000 na mushashino. Mouto atambolaka déjà na 100 000 bongo, il faut aller escorter parce que ministère ne mutepe si yo mbongo. Ba signature leki wana mbangu ozwa 100 000 wana. Oyo ko se présenter wana te. Il faut l'autre na délégation ba président Flori Bazali. Ozana bateau ba entourage ba professionnel, ozana carte bleue na yo ezali musana nini. Pesa numéro no ya compte. Batindela yo mbongo c'est bon, elinga ki yo lekai. En fait elinga ki pesa au kilo parce que image na yo etamboli mokili mobimba. Et ça libiso pasi. Ezana bande ko na yo ba boxer oyo ba yaka Kishasa awa ba yamba bango lokola yo te. O peso ba che ona bango ba robeta yo pe. Bayamba bango bongo te. Mais yo bayamba yo avec l'amour. Bayamba yo na bosolo nyonso, na bosembo nyonso. Et ça li ba congolais pasi. Comme on a champion le la Martin azolela. Obunda ba komba ya ndenge na ndenge tala lelo yo okomi ko kisa batu soni. Place Tony okazali na asir ami Vandi alobi République démocratique du Congo, ça rende boé. Bas sportif, bah les la rende boé. Ça fait très mal. Parce que yo déjà aux emblématique, y a ba boxer. Tant yo leli bongo, yo nzeta mu besu leli. Et bongo ba o ba kauka, ba rolela ndenge nini. Tala ring ya pamba. Et ça a $6,000. Mais yo 100,000. Combien de babitumba o yo bunda na poto gagna? Nandimite bitumba oyo gagna kina Tony Yoka aux moins de $50,000. On doit mettre la main dans la pâte pour soutenir les autres, c'est très important. Et ça là, passer et puis ba vidéo comme bima na mutu auto e ba ke yo fo bunda na ye alobiye na calendrier na ye kombo na yo ezalité. Ça fait très mal, ça dérange. Et puis moi je me pose des questions. Moi, étant que journaliste, chroniqueur de musique, analyste, Nenini Martin Bakole, okei kozwa mbongo, okena sango, okena journaliste. Journaliste devrait être derrière la caméra. Pona azoyo interview, asa la chapeau, ou à rendre yango, batubalanda yango. Mais tout le monde sango ali atali penambongo nazoy baté sango azaki témoin to ezalaki cop moroboe sengaki parna parce que oroy sabisote ke yo 100,000 bongo kei opesi sango le roté nandimite pour journaliste alinga coupage nandimite ata mukiete ata babalu singa mutuna sema kolikolo na ndimalanga te. Parce qu'on a dit que les gens ont yo posaki na bango ba na sima caméra, il fallait moi l'autre kota. Donc tu as la route statut awa, je vais lire vite fait batbata la biso. Ça fait très mal pour la République démocratique du Congo. Ibenge alongwa coach pour na monga mukie. Et ko za ba $14,000, ba $10,000. Ça fait très mal. Ça fait très mal comment na makambo boye Nathalie statut ya Papi Mandeke awa. Papi Mandeke, non, tant un statut à Papi Mandeke sans commentaire. C'est là l'attend awa. Na moni Papi Mandeke a commis a photo yango ya. A photo les témoins privilégiés. Donc témoins privilégiés, ils allaient qui Papa Sango awa li sous vidéo ya tala Martin Bakole. Batbazo filmé, ça fait au matin on a moto na ndenge nini parce que na nzela ya changu wana ba okata ope mushashino ole lasko touro na komba nani ça fait très mal na yo mona lisusu awa angaye tala champion ils ont bilo msumwena la saka ezate ça fait très mal parce que awa ba komi ko benga Martin Bakole frappeur international. Pourquoi batbaro salir yo bongo? Pourquoi Martin Bakole? Tu es parti sans signaler. Fédération Ezali, falo kutanatana baya ya bosolo la, bosololité. Après vérification, le boxeur Martin Bakole n'a aucun combat prévu
pour le mois de mars contre l'Américain Michael Latter comme annoncé. Selon le média, le prochain combat de Bakole n'est pas fixé et son adversaire n'est pas connu. Siko Martin. Si vous avez un poste à Mbongo, ça n'a pas vie na yote. Au baro pesa Mbongo. 10 000 au Kangisi. Pour n'abi qui a bête à choper, moi le tchocho, y écoute raté. Bateau au kouteni na bango. Et puis, on a eu sa ministère, il y a sport. Bah, ils ont ba clés. Au jour où on a la stade des martyrs, dans mon condition, il y a ba basketteur, les handicaps. Bah, na ba vélo na bango ya bukana. Au jour où on a pena que, azo, na mi tourné na bi Seigneur. Est-ce que tu as dans la République démocratique du Congo, tu as wapi? Na mona ba jidoka, na stade des martyrs, ba zo l'entraînement na ba babouche, ba la gomme auto benga la gomme atigo. Na tuna bango, neni ni yo jidoka ozo sa la sport na la gomme. Ah, papa yobite ke mboke kufa kala. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Soko tali lelo ba fédération yango ya ba sportif. Yango moni ba congolais ba kimara so ba ke poto. Yango moni ba congolais ba kimara na bango parce que azomona que et si kazali soubassement ya makasi ezate. Avenir ezate. Dans lelo koma passe ya na Kinshasa boye okolisi mwana oketinda ke beta bale. Eza omi lokeli ba problème, parents omi timoli libulu. Lelo mona ke jido aba robuka yo mona ba cheka ka pomade kan frère azongi na ndaku e komi na charge ya famille. Même ba jidoka o baza ba professionnel. Ti lelo belé ba fana pas ba parents, ba boxeur belé ba fana pas ba parents et pas ba koko. Mais au mona ngai boxeur professionnel to gena ki obunda na Guinée, to gena ki obunda na Égypte, to bunda ki na France, to bunda ki boy. Parce que vous défendez le pays comment? Ça fait très mal. Vous défendez le pays comment? Namona ki awa boxeur moro awa qui a Christophe Mputu. Tala ba sentir rebelle. Aluki akutana na ministre, aluki a monité. Na mizongela nanga. Sko bakole tala na vidéo ya pamba. Vidéo monso ya 20 secondes boye. Je suis en train de me demander Bakole était allé local la personne physique ou personne morale. Où sont les documents où Bakole a kotisaki na ministère pour répondre et ba payer $100,000 na aéroport international de Njili, wifi za raté. Na stade des martyrs kokota nango ka bo solo ya masuba. Parce qu'on a vu que le président de la République a légaré ici au bisoto le karaté. Solo ya masuba. Stade des martyrs comme le roi Kuzu. Webi ke a rose sous mama na yanga na ye na nenge ya stade des martyrs wala to rose à placement molili to sali systématique. Ça fait très mal. Ba ne rona biso ba utaki Algérie bazo lelat. Le jeune, on doit se lever. Comment ça fait-il na mboka la biso au moment na pena que lelo to lamu ki li pegi 300, 400, 500, 1000 francs. On trouve normal. Au moins la to vandi entre nous to tongi. Mais to révolte raté to bimaraté. Même likola lipo faut to bimara libandat. To vanda awa crédit 50 unités zalara combien? Lelo 50 unités comme combien? Chance idéologie ba minute c'est commis. Asomba sous crédit nga romara mutaba minute. Tout ce qui n'est tiwapi, on va vivre, tu revivre boy tiwapi. Na ba biloko ya mikie. Toujours là parce que ba politicien ba kota na ba cop nyonso. Ba homme d'affaires cop et beba. Homme d'affaires goya ça la cop na kino, c'était cop wana déjà la excellence X. Tous à la nani wana X. C'est pas normal. C'est pas normal. Bakole na bengi 3 fois. Na biko za professionnel. Tout le monde a ba boxer, tout le monde a ba flow douana pena.
Il peut-être soit bien ça la divers naie au monde naie la qui ça ba Lamborghini naie azo la qui ça ba makamu naie parce que yo la ça biso ra fufu matembele ba boule belé ata yo moko oyebi prix ya masango comment na kin c'est moulobi ça qui n'angoza combien ça fait très mal hein? Moi ça me choque. Ça me choque, ça nous choque en fait. Et ça c'est que tout ça contre yo. Tout ça contre yo tout ça contre que comme on a yo emblématique ya box. Oye penati inde ba opesa ope mbongo zo tchala mushashino. Est-ce que yo il faut kende wana? Oza boxeur, oza professionnel, yo ningo oza bon, oza professionnel. Manager no azawapi. Équipe na yo eza wapi. Oui. Vous avez un compte bancaire. Ou bah virer le 100 000 on a sans trace. Après tu peux faire une vidéo de remercier le ministère, remercier le staff proprement, professionnellement. Atayo moko mboka yango o tozo luka changement ezala changement kozala bongo mongo zo bima na espèce kaka boy yo moko ebimi na mibeko okoki ko bima na plus de $10,000 te yo bimi na yango nenge nini obimi na ngo bongo non nenge nini obimi na ngo nenge nini en fait parfois si sotalité la neti ndeko na yo Junior Bakambu. Junior Bakambu, ne boxeur. Tu sens un peu, hein, moi, professionnalisme, mon rezalaka en lui. Le charisme, son attitude. Ils ont un susu, balobango tout ôté. Ils ont un susu tout bas. Il étant que professionnel. Au pays, n'a pas Sony. Oza boxeur ou ayebani, oza 4e boxeur mondial. Donc s'il faut citer des boxeurs, oh ba yebani na monde, oza 14e. Ya ba poids lourd. Parce que ba mon 14e boxeur mondial, azolela, place à rolala, nini boé. Ah mais non, on est où là? On en a ras le bol. Et ça sonité papa. C'est linga non qui passe moko na moni ba ko la zolela. Ok, ti et pas CG, Kabouya. Kuna pokende ka rolela. Tout le monde n'est pas Bedachur, tout le monde n'est pas XY. Koketa la batuza problème. Parce que batu peneza ke to ba moni ok, ba bia ye wana. Moleli ya ba boxer. Ake kolela. Okine président Florian Lobby. Je suis parti sans signaler. Ça fait très mal, ça choque. Est-ce que combien de boxeurs au la République démocratique du Congo, bana Mbujimai, bana Bandundu, bana Congo central, au ba crevé, mais bana makasi. Il fallait que s'organiser, nengo olobaki ki ozana komba ozo kende ko bunda, s'organiser na équipe moro o ba kende ko accompagner yo. Yohana, ok. Maloba Olobe Ali. Prochainement, Fédération Roya Awa. Vous allez suivre quelques images. OEOP, Bandekomusus, Congolais, Balobi. On va suivre aussi quelques images. Il y a Yepé Martin. Et ça lui passe, hein. Patumusu Balobi, Sokinga Nazagata Martin. Bon, Moutaozala Peyo Azate. Donnez-moi un flood à l'année, balakisi esko, basali traduction, balakisi yo comme un boxeur en lob, ah ngaye, alele. Et ça lui passe. Et bien le roi neti, ozo kemande, ozo plerni, ko kemande nosko ya replerniché. Sentir oyo ozo eza n'importe qui te azo sentir wana. Oya WBC BC wana. Ils ont n'importe qui, il y a couleur verte, il y a en fait, il faut d'abord qu'on paie sa valeur. Vous voyez que bon, on est le problème, mais ça touche mon bimba, mais ça charge mon bimba.
Et puis mbongo wana eza mbongo mboka, mbongo dans mbongo wana eza mbongo na nga, mbongo batutu. Po yo futa impôt na Kinshasa te. Yo do futa impôt na Kinshasa. Do futa mai na courant. Non futa te bakole. Mama Tchalamo na kufara na mboka oyo, ma emblématique de la musique congolaise. Au moment de bakunda caporal ocho kufa, caporal. Ça fait très mal. Hein? Il y a des emblématiques oyo, bakenda, ou ocho kende. Ou ba serva mboka. Bakole yo no bundi pena bakombe belete da ba 5000 boy. Et puis il y a Sony. Bah exposer yo ningoza bongo bah exposer yo un professionnel un sportif azora mongo na maboko boité yo mona ratena ba bitumba musego za la ba remettre logo ba pesi yo ka chèque au simbi ke bazo mongo en espèce ba pesa yo et puis ne ba pesa que moi est-ce que vérifier pesa sans chaba pour déjà ça que da mateki te senga ekota oser tokata pour ezosa la pasi. Na mwe ba message zo kota ba kole soki abundi komba moko. Le plan international azwaka combien? Batuni ba question ba kole yoso bundi komba moko. Na libana mboko zo combien? Neti komba ono bunana toni yoka. Ozo combien? O ti le lo pare pe ya mboka. Na invité so para mboka ya. Ça fait très mal hein. Non, non, loba lisouté. Tchabande comme sous loba. Tout ça parce que ça fait très mal. Merci. Bon, nga état qui congolais. En plus, Nazar d'abord jeune entrepreneur. N'ebi pas si ambongo. N'ebi où il a $100,000 et ça passe ko kanga $100,000 na Congo ya lelo. Ba pesi individu moko boye. Aza boxeur soit disant international. Mais aza na ni compte bancaire, compte courant, ba ko virer mbongo na compte na ye. Ayoko zambongo en espèce accompagné na mina journaliste Israël Mutombo na yebite so représentant ki nani place wana aza manager na ye to ye nani témoin ya gouvernement na yebite mais salibiso pasi komona ndekwazi $100,000 a mati likolo moto ti akena aéroport bascordete ni bagardite $100,000 akena ngara boy au lieu fédération de sala musala ya ko réserver hôtel na ye ya ko foot assurance na ye. Et logement n'est pas gozala. Il fallait pas dans la compagnie de la membre de la fédération. Mais comment cause 100,000 à kende moko? Et vraiment normal. Ngana moni bande ko na bauti kana bauti kana Algérie. Ba futi ba billet bango moko bazanga bango ba billet gouvernement pesi billet misu ba futi ba billet bango moko ba landi équipe kolanda. Bazaki na ba visa bazanga bango billet. Makamba bongo zo sala malamu te tomoni stade de Martin ndenge komi étant na ngoni ba bombela biso na kati ba la biso bien mais à l'intérieur to monde des alaki mais 100,000 € ça peut musala mususu munene wana na mboko ba fédération bilezo zanga mbongo tomoni ba basketteur na biso bazana match à Kalami te mais bazana mbongo te tisiko bazana bani préparation te parce que mbongo ezate faute de moyens bazo se préparer te mais tomoni ka bande konaso bankole kombango soit disant pesate parce que adversaire na ya lobi que non ya yebi combat wana ta yebi pe datsu ya lobi anati alors faut gouvernement acha miso to simplement gouvernement asambisa ndeko na biso bankole izala pe miena ndeko Israël wazala kina yena gouvernement pe baki censé ba yeba combat wana pe ba afficher ba congolais ba mona réseaux sociaux les communes ngo partout fallait ba afficher ba congolais ba ke kombo izala mukolo boye adversaire na pe publicité zoleka parce que le monde les évolue tout le monde la publicité adversaire na même affiche faut izala. Mais tout le monde y a ngoté. Vraiment, et ça lui passe. Bah, Congolais va souffrir. Nzele zate, mbongwani ko bongsa mo nzela, nzele zate. Tout ça na pour sambongo. $100,000 ba ko ça la même école, ba ko tonga école bien tout le monde ndi ko na biso ya IDPS. Kabunda tonga ki école na $300,000 et ça oui plus de 15 salles. Alors $100,000 il ko tonga 5 salles à minene, même 10 salles. Wifi zate na aéroport Angile. Ngana voyage en aéroport Anjili to futaka gopa $50 na $5 kimbuta na aéroport Anjili wifi ezate so koti mulunge split ça la raté mulunge wifi ezate na 21e siècle so yo tu voyage aux na poso benga ndeko no mbala boso comme na Congo na numéro de téléphone te il faut na wifi pour localiser ndeko no mais wifi ezate eza soni pour na mboka na biso vraiment pas si merci ndeko.
Bon, tout le départ, il y a makambo ndenge bandaki. Na niveau ya ndeko na biso bakole azana sportif mo ya munene. Déjà le réseau bunda déjà na ba yoka na ba niveau na déjà si je me trompe pas à cause de la 14e mondial. Comme on a déjà ndenga zaki de ko lela ote azana combat faut ba pesa mbongo donc déjà nga tek un sportif ça là non bien té na niveau ya bakole ya lela bon té bon. À ce qui concerne maramu ya mbongo wana vraiment ezapira passe. Pour na niveau bakole na monde vitesse internet za ngo lelo nyoso to ça na 12 heures juste na 1 minute ba ke mukile monyango. Donc admettons que yoka afanda tala ke mutu ota ko betaye de 1 azolela nanu non faut pas pesa ngambongo nana combat fona bunda déjà à mon déjà que no kongo ngoza par rapport quoi na sport on peut par rapport bon. Et l'autre, regret à ma casse, c'est que Moutoura Bakole, tout le monde est Israël. Israël, oui, c'est un journaliste. Mais, il a habité sur ce joueur, il y a un manager. Ce qui n'a ni de Bissot, Mike Tyson, de Douglas, ça dit que c'est Tyson au Bunda, ça dit que non. À une équipe, mon médecin, nutritionniste, ça dit que non. Oh, Moutoura tâche, Moutoura s'occupe de finance, donc. Site web na e ma mune nyonso donc ye azara wana pona ko signer a signer mbongo kuto mona te aura ka non ke mbongo mo ko ta ki c'est tout mais ko mona bakole ko 100,000 balles ko sima na maboko ba cha sokna mushashino donc tout monde on vous met à passe en plus ni zana tout monde qui est ni membre de la fédération boxe azarité ni secrétaire ni vice-président ni président donc mystique donc ça qui m'a bien été na niveau ya bakole de l'équité. Vraiment l'équité vraiment les arabes passent les arabes passent batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion congolais à Pamba maison qui vient Balingamboka Boété vous êtes trop amoureux du pays. Wow.